Saratola TV. Donc, Belle-Vie Kandi, fanatique na yo famille Libota, bato ba soutenir ka culture amboka na biso baza na choc otiki ba on a défaut. Saratola TV. Bato ba regretter, bato ba okoma penza, bato ba okoma. Malheureusement, moi na transmettre message wana et pas Poutine a écriture Belle-Vie Kandi la patronne exacte parce que naïf sara ok yo yebi naïf sara ote mais yo yebi na batou qui na bloqué kai parce que ba appel ya pas kopeki seleki comprendre yo pekisanga yo tindanga te sko pekisanga ou ba no pekisanga na ndeni c'est il faut na bloquer yo parce que nga na sa musala nanga Saratola TV. Ba yebi ke soko kotani na mama o mati Orozwa pena fond de démarrage ya vie. Allez, bah ça les bloque. Yango moni matin midi soir bazako finga Belle-Vie ti lelo ba finga Belle-Vie. Et campagne na bango à l'époque tant bazako finga Belle-Vie ba finga maman Olive Zaki, maman Olive Baye. Allez mbaye parce que ba finga na kombo na. Na sunga ba comédie belé mais ba finga ngaka na kombo a Belle-Vie. C'est que Belle-Vie zambu mama bela sani na chae. Mo panzi. Saratola TV. Ngana yebisa ki tout le monde est démasqué. Alga bimisi identité. Oui, oui. Ce qu'on a restaurant Belle-Vie qui ndo sani. Na ebité moi so qui aza commerçante, soka koma youtuber. Saratola TV. L'avenir nous donnera raison. Et tout le monde est famille Libota. Biso tout toi famille Libota. Biso tout sauf personne. Saratola TV. Naza ata na problème makolote. Et ana mbasute. Et ana soso et a sosoté et a mikiété. C'est gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Naza ata na problème makolote jusque là ni problème ma peau. 4 couleurs. Non, exact. Naza ata na problème ma peau, na ata na problème te. Très bien, voilà. Naza ata na problème ma visa te nde naza a. Naza na ngote. Saratola TV. S'occuper Nazana pechanga jamais na yo lo na télévision nani oyo kasumbale sakutu aza ya nanga mais entre temps na chaîne nanga na tika ba fingai voilà style nga déjà bakolo ba chaîne et tout o ba finga nga bakolo ba chaîne wana bo rapi na problème nanga Saratola TV. La chaîne qui assure. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Saratola Télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, soyez le bienvenu. Tant auto yaka ko informer bino ekoki bandeko moto ezo kopela mboa asu mboa les comédiens prenaient le chaise bandeko nanga Bandekonanga, il y a des journalistes, des chroniqueurs, chroniqueuses. En tout cas, il y a le temps. Réveillez-vous, arrêtez de vous faire du mal dans des choses. Il y a des soto. Bandeko awa tocho labino ba audio, tocho labino babiloko oyo ezoko salema na butu. O biso tokenda gola la ba misusu ba la mokaka. To la kisaki bino awa ndenge nini ba komi démasqué bandeko nyonso ceux qui sont derrière les insultes derrière n'importe quoi bandeko oyo bazalaka ce qui était hier ce qui donnait le matière mamoni lelo ezoko suffire li susute bango moko ba komi ko ya komi bimisa na télévision l'objectif est allé nini est-ce que l'objectif est ça pour faire avancer le cinéma congolais est-ce que l'objectif est allé ya ko faire propulser bandeko na biso ya ba comédien en tout cas je dirais non mais na koke susu musika pona ko senga un grand merci na famille Libota Mobimba bino ba nyonso badina na love nyonso ba mo pesha love nyonso ba fan nyonso ya président Caleb ba fan nyonso mama Kalunga ba fan nyonso ya ba amoureux ya théâtre ya Congo Mobimba en tout cas je vous dis un grand merci pour la participation na bino implication na bino pour na Oetali Kin Makambo na chaîne Belle-Vie télévision en tout cas nous avons le résultat épisode à Souka et Outiko Kotande no Lobaboué. Ils en a 18 000, pardon, ils en a 80 000
vues, ils en a 80 000 vues. Et puis aujourd'hui, tu as totalisé 214 000 abonnés. En tout cas, c'est un résultat meilleur. Voilà pourquoi aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous vous demandons pour bien comprendre ma kamundenge ezo kotambola. Bokene bokota na ba chaîne o donc esengeli et vous allez faire la comparaison à la fin de la journée. Bomona ke makambo tolobaka awa ezalaka makambo ya solo. Maman Belvi Kondi na ndekonaye Ursile Pechanga aujourd'hui bazali en plein tournage mais ta auto solo na bino bazali na tournage dans ndekonaye Belvi bazoko préparer quelque chose à malamu pour na ba congolais nyonso. Tout ça c'est le Congo qui gagne, mesdames et messieurs. C'est le Congo de ezo kokende liboso. Le loto memela bino makambo asika makambo o bino bo monaki nano te bo yokaki nano te oyo nano ebimi et pas batu ebelete toke ko kundola ngona source tozui justement pour vous amener des choses au bino bolingaka mingi. Mesdames et messieurs, pesa biso mato ina bino maman Bijou Nketani, un grand merci à vous maman, un grand merci hein maman, un grand merci à vous au bon papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à vous. Maman Néné Adam, hein? Maman Néné Adam depuis Californie. En tout cas, c'est une mère, c'est une sœur pour moi. Talaka une fois. Nakenati Goma pour la maman Néné Adam. Un grand merci à vous. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mabakala Nzinga. Un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo, ma mère à Calgary. Maman Émilie Setimaïnga, moi Sinzambe. Merci beaucoup maman. Un grand merci aussi à Bertin Konde, Mbongwa propre, président bébé, maman Nathalie Nana Mosibo, Sol Mbemba, Fatou Dokonti Makiala Kumba, Madeline Aketa, Bino Nyonso, Nalinga Bino Mingi. Tout le monde est famille Libota. Biso Tozan a problème à ta mokoté pour ba filmer et autres les makitok. Gloire à Dieu. Tozata. Gloire à Dieu. Tozan a biso kunate, Tozan a problème na mutata mokoté. L'association de personnes vivant avec des insultes dans leur bouche. Continuez, le bon Dieu va vous aider. Et les conséquences, la chaîne Nabino, et que vous avez quelque chose de bien. Voilà. Il s'appelle Josué Azali derrière la caméra. Naboina tia captura poso so to captura to memangam. Donc je suis Azali derrière la caméra. En tout cas, tous on a nanzela la machine avant tous de la bino maman Saratola et puis on se retrouve tout justement après. Ah on a aussi signalé que tozongi kakana kin makambo. Po tozana nukana kin makambo. Bien que 7e épisode de Bimaki suite est fait, mais bientôt continue car ça la bonne Mbappé ko partager té. Merci. Saratola TV. OK, tout ça va mal. On a déjà fait. Ils ont une enveloppe dans la poche. Nous sommes à 4. Yo le cas yo kolo likamba. Obosa na nini leka kuna yo bai to koma nona so poto tuni kuna babia zalaka malembe nini na biso ndo song enveloppe na poche kala benga noni ni soni te na luma be toc toc bonjour tozolu ka Davina yom binombo yamba Zana bien non numéro. Pour la FCB, moutonga si to koti ba FCB sous bonasima. Non. Maman s'il vous plaît, ah pas Davina. Il y a un téléphone est sonné, voilà téléphone. Il y a un caméra sonné dans le téléphone. Avant naka. Ah et pas là la kabima. Oui maman bisoye. Lamsa maman. Lamsa maman aussi. Oui. Bonjour. Teto vana teto te no biso. To luka Davina za te. Davina abimi. Jésus. Maman, s'il vous plaît. Tanti. Maman, to luka nde Davina to benga ki e. Davina za tote. Bon maman, soki eza awa te bo pesi biso adresse. Soko za leki na eza problème ki.
numéro na yambi. On a le bibo. Je viens de perdre ma fille. Et puis, tu pour nous sur la tête, tu s'inquiètes. Je viens de perdre ma fille, ma Davine. Davine. Pardon? Davine. Zanini. Davine. Le ballon. Azar mort. Tu as expliqué dans les années. Qu'est-ce qui se passe? Vous expliquez dans le bout de Davina, Azar va payer maman. Azar fait. Ok, bat. Ma quitte en cahier. Tellement caca, tellement caca. Va attendre, on va vendre. Ça va, ça va. Sango non, on a joué au coup. On va de place. Maman, Davina est où? Azar va payer. Davina est morte. Le corps de Davina est à la morgue. Ah, ma fille. Vous êtes qui d'abord? J'ai manqué comment faire soigner ma fille. Donne la réponse. J'ai manqué comment faire soigner ma fille. Ah, on sache qui c'est là la maman, c'est là la moni c'est là tout ça moi qui en pelle mêle tout me gagnons cause non na bi ngai ngana kanaza camarade naza relation d'Afina. Relation d'Afina ça veut dire toi qui n'est moi stand-by azaki pa nanga ba ta ozo mona na ti awa na benge na téléphone na ozo iti to insister numéro yambi maman ozo yoka maman yoko ngana nte to insister muto yambi donc carrément zaki yum to yamba téléphone d'ailleurs to pesi biso adresse awa donc to yoko luka Davina place à Vandaka maman na ye ba parents na ye pour na to s'excuser en moninga na ye na grand frère nanga na maman abotinga nde yango moni to yoko luka Davina sikoyo maman ba ki na ba Las Vegas Los Angeles ye moi ça ba tout azan navette France Belgique Olimbisa ye Olimbisa Davina et Bakelo Kazak Salate. Tati, pardon, tu t'appelles comment? Getty. Enchanté. Moi, c'est Monsieur Tchoub. Je dis ceci. Davina habite ici. C'est ta grande sœur. Elle, c'est la maman biologique de Davina. Exactement. Elle a une autre famille en dehors de vous? Davina habitait ici. C'est moi la petite sœur de Davina. C'est moi qui viens après Davina. C'est notre maman. Je comprends en fait votre état d'esprit. Non, tu ne comprends rien. Attends. Je vais te dire en bref. Attends d'abord. Toi, tu m'as expliqué. Laisse-moi te répondre. Peut-être parce que bon, mon attitude n'habite bon, mon bizarre. Elle, c'est notre maman. Lui, c'est mon frère. D'accord? Davina est la copine de mon frère. Elle est venue habiter chez nous pendant un moment. Et elle nous a rassuré que à cause de mes parents, à qui on va nana, Nini Nabino y a Las Vegas, l'appartement Nabino à Las Vegas. Peu après, Davina a disparu. Alors mon frère Azaki tellement dérangé, il a insisté pour que non, par reconnaissance des Bazali n'est bien. Toya Luka, to s'excuser par mes parents. Tout ça, tout ça. Attends. Tout ça, c'est Ezaki mascarade Davina dans ça là. Moi, je vais vous expliquer. Explique-nous, Malamara, tu vas nous expliquer. Est-ce qu'on est là vraiment pour tout l'examen RB là? Expliquez Bissoka, c'est ça Nini. Oh, Davina pas la bangonga na bien la piscine à bébé. Ok, c'est quoi ça Nini? Maman, attends. Que maman explique Bissot non, c'est ça Nini. Qu'est-ce qui se passe? Les deux, Davina n'était pas celle qu'elle prétendait être. Davina habitait ici. Elle, c'est notre maman. A beaucoup de Bissoka nous au monde un boy. L'issue oh ekufika pona kozanga mbongo. Mbongo abanda kozwa, oui. Ne abanda kosunga biso tokende classe totanga classe. Moi plus d'une fois j'ai reproché à Davina cette vie qu'elle a voulu kolata oze ayete. Elle a voulu être quelqu'un d'autre. Elle nous a méprisés parce que nous sommes pauvres. Exactement tel que vous êtes en train de faire. On vous donne des chaises. Non, je comprends parce que c'est tout à fait normal. Davina, na modèle Azalela qui a connu une vie na été. Davina m'a dit que des femmes on a changé. Nous sommes contents. Sonina de Davina na tête aux amants. Nous photo. Davina m'a dit des femmes on pas que nous louer mi tout kana. Tu vas là la biso gagner à tirer nerf. C'est là non. La voiture on a soki. On a vu na yo ba vomi tout kana m'a dit que ko louer ngo soko defa na ponga bi.
Azaro louer voiture. Abane ko sala. Parce que le bon loupon azaro ba photo ezali ponga. Nga na ebi makamte na moto tamona Davina te. Yo ndo oza mobali no falo yeba. Moi sozo bimana ya fanda ka wapi. Abibelaka. Problème ezate mama te bazako bimana modela za ko stike biso. Papa. Aroya ko banda ko reprocher a biso a bi Davina te. Maman dit que moi no mabe. Papa ça moi mon maman c'est vous qui induisez les filles d'autrui na ba erreur. Ça c'est vous qui induisez bana basi batu na ba erreur. Yo sa mwana mobali. Mobali nde mtafasonaka mwasi koma mutu. Comment yo koyi kolinga? Olinga mwasi oyo azoya plus na apparence. Est-ce que tu avais pensé à ceux qui m'apparaissent à Davina? Bazalaki o Davina prétendait que bazalaki. Banga kolinga kozi mwana bango. Bino batambongo bafi bomenaka yango wana. Maman, biso na batambongo te. Bino nde bozali batambongo. Davina ti akufi awa. Azali tozangi. Siko na mitso ye Davina ngo kasi boza kufa ça. Ana mort. Davina na mort. Akufa quand? Akufa quand? C'était hier. Davina akufa elobi. J'ai pleuré ma fille. Heureusement, bateau va son candidat. J'étais incapable. Papa, c'est un mot, il y a pas. J'étais incapable. Vous avez été où? C'est quand le boyot, dehors dans le ville, Banda. Donc faut c'est quoi moi la mon là biso et puis na boya moi c'est na Nicolas Davina na boya moi c'est na Nicolas Davina no boye bien est-ce boye bien Bodri what's ba ka na bola Bodri oui diga moi na mino ba bebo vana na mino ah tu es là au moins ba relation Davina exactement la même chose on part maman toke maman yo mitele sika lelo ni obichela zo maman na liboko to maman yo calme Davina oh tu veux te tuer tu la bobo rezoa ma belle rezoa ma belle zo ebisa okandi na tamo makolobo na yo kama kona nga passe bande to tire mutuka makona makolo mutuka ko tateka moto maman e zo sala ma belle ya nini ka saini Bobo sali mabenda memi na Las Vegas. Aye na on a Las Vegas. Ya biso ya Davina oluka kezaki ya yote. Mama pardon. Ezalaki ya yote Davina ya biso ya moyo. Tu as dit que tu t'appelais Getty hein? Ma réaction, il y a famille nanga. Vous avez mieux placé à comprendre que c'est émotion. C'est que Davina nous a fait subir. Oui, éviter. C'est tout à fait normal de réagir. On ne pouvait pas penser que allure il y a Davina, carrure il y a Davina, comportement il y a Davina, la manière dont elle parle, elle se présente. Personne ne peut croire que à cause de la situation oyo et puis boy. C'est ça la réalité de Davina. C'est ça en fait la vraie vie de Davina. Sarah Tola TV. Voilà, Mama Sarah, nakanisi outi kolanda wana Kid Makambo. Souka. Oh déjà 7e épisode sur TF1 et c'est là qui depuis mon colo moi lobby. Tobandi na 6e tobandi na 7e. Na lobby wana eza Kid Makambo. Okay. Mais 7e épisode et c'est là qui déjà depuis lobby sur TF1 déjà eza peu disponible na Belle Vie Télévision. Commentaire na yo non par rapport à Oyo Ucholanda. Batu ba regretter, batu ba okoma, penza batu ba okoma. Malheureusement, moi na transmettre un message wana et pas Poutine a écrire Belle Vie candidat patron exact parce que na epsara OK yo yebi na epsara ote mais yo yebi na batu qui na bloqué parce que ba appel ya pas kopeki seleki comprendre yo pekisanga yo tindanga te sko pekisanga ba no pekisanga na ndeni c'est il faut na bloquer yo parce que nga na ça musala nanga. Donc on a profité na que Belle Vie a la chaîne la chaîne de référence, la chaîne d'actualité, chaîne EP Sarapena Makambo. C'est lobby qui les uit. Donc Belle Vie quand dit ba fanatique na yo famille Libota bato ba soutenir ka culture mboka na biso baza na choc otiki ba on a défaut. Normalement il fallait au sein la bango à moi 2e saison et ça bango bien parce que babi pour ça ici li boendeni babi okomara mon na ba 8 9 neni au moniga film bango ba se perdre au bala mo katika na 7e
Donc côté wana soko mais capé ko penser sur ba mélomane ya théâtre et Rosamala mingi oui la ta deuxième saison pour na ebi o ya siko eza bombe cloud o ezo ya siko eza bombe na ebi que présence na e présence à maman Dinana présence ya Mupesha love Mobutu donc film wana en tout cas na ebité bato bozolinga bobimisa na ba film bo gérer to boye koma o ça essaie de to sur la boto ko cha capture moko ate to ko cha capture moko ate na katikati na biso te bomela ba pardon yo kamawa on comprendre donc bato bona projet je souhaite que okanga porte wana e cuisine basona bangonya sizoya a bato bana quiz bato na komi na quiz bato bana projet bato bana projet moi non penza le faka kene ka classe d'adi to sara be mission azala calme na biso ata wale kaboy matama wana aza agité loko nanyo loko Olga Sarah yo ko bande mission te du début jusqu'à la fin ça pour autant de chiter côté kuna na lobi ka nanyo aza agité loko amour loko amour OK aza agité loko non comme moura vanda te brand vanda ça ma belle note mam papa mais ozo sala émission tu vas quatre émission toi na émission OK monde fala qui une classe voilà yo pe banango basale yo ebisinga te ba ça bouclage point non mais biso siko heureusement même bouclage exact aux alada n'a pas laissé passer le bon Dieu nous a fait grâce to commune na ba barrière wana ba mbila batondi kana ye na la carte nanga na technicien to koti na biso to leki sans problème hein bango faut pas aussi il a pas ye wana je suis na kosi fou la bateau donc ezaki ebele bango te bobo lexa bango ba fungoli biso nzela monene mais toi qui ka 2 personnes c'est que bato misuzu ba yima te balobi présentez-vous yango ebele ba finga bato na télévision jour kaka eza na profiter kana loko jour eza ba ko tuna yo yaya présente-toi qui es-tu Oza comédien. Je suis Abakouk. Wanande Akema Kalamba Moko. Oza comédien. Tu n'as même pas une carte d'artiste. Tu n'es même pas connu. Tu es dans l'informel. Oyoko Baksali Susu Moussala Moussousou Yaba noble. Un travail noble pour noblecité za awa na Moussala ya journalisme ya lisango ndenge za Kledo Lobaka lisango micro. Tu es aussi dans l'informel. Un jour, madame, présente-toi. Obando Banin, ngana bando lobela belle vie. Te ngana lobela nangaka Ursule Pechanga. Te ngana lobela nangaka Sila. On va vous régler. Et bon CP là. Kalaté dans peu de temps. Tongo étant nanango. Prenez le temps de bien fêter. L'association des personnes vivant avec les insultes dans leur vie. Continuez comme ça. Maman moi elle lobby oh Sarato là nga naza fan na yo nga kutunde na za boy na sala na be mission ya polémique te na sala ka ba analyse na ka mwene ngotindeli nga copyright na fc nga ite manager na nga mto gérer page na nga et ye mto zo ba décision o ya lingi je ne pense pas que na chaîne na yo otikala iko cha titre en négatif na kombo na ngate Sarato là otikala iko cha photo na nga na miniature te na nenga mabe alors soko chaki il faut la frapper et puis tant mutolo ba Sarato les a kombo na ngate et a kombo na ngate la YouTube eza entreprise so mutaki ofunda ona kombo na yemo bimba ba ko bloquer au chaîne. On se comprend. Donc, on est engagé et a décision à manager. Alors, bobe ngangate, na esa kinga bisoko zaki fan nanga mais copyright genge ya na chaîne noté. C'est que ba kuti makama mabe. Alors, loko la ba réclamation e koti. Mbano na mbano e robando yela muntu na chaîne na e. Soki yo pose chance comme eliote okumisika nzambe. Mais eza bongo déjà. Na esa ngabi tango ya ko sa makam na sentiment. Tango ya ko finga
au finga la minute wana olia mbongo osepelati net yana batu mususu na otiela bango ba copyright na ozele ko mami satu mbamona kange chaîne nazana ngode ba mibale na lingite na tikela vivre susu au moins ezala ke otinda copyright moko mais a vivre te na ngina betango 3 chaîne ke na obombela bango ba copyright mais baza bandeko Sarah c'était un moyen de vivre, c'est un moyen de vivre ko kangela pe moninga ko supprimer chaîne et supprimer mais au monite que wana ça allait trop loin tata mwasi abana zong saka motema te bandima pe batute te zong saka motema te la bandima batute na isonga na pesi batu misala na team niki bandima ngate vous comprenez te zonga na tout ça analyse na ça kin makambo ya voilà donc c'est matangezoya voilà bandiko balandi maman naza témoin maman oyo zwi ba copyright wana comment ta na chaîne na yo o informer batu oyo moni ko bomba ngote voilà bandiko balandi ya Top Indé télévision na ba ya maman Sarah télévision en tout cas biso tozo ko sala ba émission pour nous régler ba compte té mais je vais vous dire la mauvaise foi est en train de régner na milliers na makambo tozo ko sala page, il y a plus de 50 000 abonnés. On a un contrat na YouTube. Donc, on a un manager permanent YouTube à Pesanga. Nde yango mte fundi yo. Donc, ça makasi. Nikolo tozara boy. Kaboy. Moi likolo komata donc ba basket et ali nango et ali donc mosala ko sala ezate eza nango donc normalement na kututi na ola tango te poneti boy to na biso na parler mais muto mona lora ko ndetinga na matana na tapia nazala nga makolo ngulu neti boy muto mona koti na zwam na basket na koti na moi wenje na ya moi kato a kongolita mususu ba basket ba $10 rebele make up ka makasi aye na epe na media bani na yo finga bata moni net alata ka danger ko leka batu ya robe kutu Calvin Klein ya pamba na soma $89 robe ka ya pamba donc eza bilo a mokili eza vantane nge soir abino oui il faut soit bino bata mitema mabe bato aketo bato boloba tout est vanité mais eza vantare te eza na zui ya ona lata voilà tango eza kité nazaki complexe te nazaki pour vendre kimia na ola taka na selon bozui o nazala ina très bien mais soko zui nzamba ko pambola yo ebiki na ndena aboye na capable olala nzala te na pe capable osoma montre $1000 na capable olala nzala te na capable osoma ma basket na ngape ya bien yo enti batu to na baloba tout est vanité makoki ya tête di so azumbongo oya olukanda kuna gombe soit azumbongo oluka ke poto soit azumbongo osoma mutuka cher oyebi nga na zaolo bana camarade na nga na loba tout est vanité te mais na loba ngo dépense tadi camarade nanga ya lukaka banda kwa ya minene ya cher sora zo pesa commission ville bovin GB très bien habité bovin comme cité na ngika GB GB pe mpanza ba kota ba Shoprite ba GB ya peme na ville na bisenga bi oza yo moko ozolinga balukilonda kwa $1000 pour nani eleke ka chambre salon douche toilette cuisine awa eza nango ba 250 pe ya kitoko abisaka na okokate na ovanda ka na place ono loba esenga bi différence ni eza ko futa na cité na moins cher na ko futa na ba ville ningo olinga wana na cher abisaka jour comme na mbongo comme on zo comprendre qu'il faut assurer pe sécurité na voilà ovanda place à bien yebisanga tadi bando banda roya oso ebi voisin naturel oye baba ngote au mona déjà même pas ngape na mona te na mona te eza de la sécurité na kati eza de papa o filmer soit bolongoli yango ozo filmer eza déjà sécurité ya vie ya mutu ya liboso eza pour assurer na nos places à ovanda ovanda na commune bien ovanda na quartier bien t'as dit ba te belé bazo ba problème na vie pour na banda ko futelo oui ba problème sérieux komba e banda ki doit randa ko futela oke futela na bando ke ko futela na lupanga ba sendi oke futela na bataketo ngana ebi mama mo banda lo bana batu so yo zonda kupa na condition za célibataire ye mo botata bana basi ngande na rata mnda kumona kitambo po nazaka célibataire
Bah yepsinga ndako papa lupango azwaka ba fiancé ou bien ceux qui sont mariés. Donc le cause marié t'es ou fiancé t'es en tout cas tu peux pas. Donc ils ont fait partie de la sécurité à Moutou. Donc Soza na makoki t'a dit oyo benga lelo tout est vanité yope au salango. Mais taka lelo to comme pe ko fait to ko bibate. Ouais, c'est ça, ouais. Ça arrive des fois. Sécurité oui, mais tokoki skoko bimate. Donc on est bouclé au bimi ozonga. Au bima okota na yo, mais biso skolo ka tozara na ba voiture, au bima okota na voiture te parce que faut kota makolo. Très bien. Donc tant mieux ka to bimate donc yo tamo na ba taxi te. Donc mutu nyonso c'est-à-dire en viaka atambo na mutu kana ye. Alongo na via makolo transport. Soy muta lo bana muta somi mutu ka tout est vanité lo bana eza keto pono zimbongo te so zui dam suyo ko somba cher ko le kai. Très bien. Donc eza ngobilo amukili mais mon so batu ba ogangela ngote photo ya rapide keto ja pe yana batu mususu oganga ngana kenda ba poto tala ya tadi okoke no poto nino kendaki. Est-ce que poto no pindeza poto wana ba photo a poto ebi ba photo a poto tadi au mona nga la statue de la liberté te na Palm Bridge au mona nga te place basala El Diablo tadi poto ni yo quand on parle que na kenda ba poto ya photo a poto eza po bokanga kana Tour Eiffel na songe wana à part wana ba vlog a poto eza yo ke poto que vana ndako a mutu nga ke poto na la no tête de luxe non ça ba visite non kota ba restaurant na ke no tala poto ni est-ce que ero to bengi mutayo expliquer biso ba poto ba tebele ba ke ba poto eza inaperçu et inaperçu et na photo o kanga photo elenga Times Square tuna batu ba uta ba parci par là batu kutu ba na États-Unis mais ba yaka ba enviara Times Square wana ba kanga ba photo poto ni ok so kenda ba poto ata 5 fois mais poto peut faire refléter na mais l'obélu au sarandeti ok là poto zela sarandeti non répondre na ka te non lobaka tozo solo là nzela ok sara eza lokola doko ok là poto oui tondimi mais poto so bazu ba poto nyo studio kendaki batali na corpulence na ezo kokana te no mariette no balaning ozo comprendre ezo bala na te e bala na nango te ke na muto pe ninga zabwe asali 7 tours à poto non marié e bala na te wana nani wana sara nani wana po na nga na utotia te na so pesa batu exemple ok exemple bato bayaka koloba mote na bike mutu asombi biloko ne na kato alati atie makelele siko mona mutu mususu ana ba basket solo abombi na palineti ona ate ya Tomi o comprendre et puis Tomi na sombi yango te ponga akota azandu te e utika kuna na sombi kuna na ye nango donc ozo comprendre batu musu ba sa makama minene ba lobate. Très bien. Nga poto bo lukanga te nga déjà bo mona naza na ba vidéo naza na ba vlog okenda poto bo ba vlog eza toi ferme la porte ba vlog eza wapi okitaki wapi ovandaki na hotel nini mais bon okenda ko senga visa bo ba tourisme ozaki wapi mais des fois aussi ils ont la secret des fois ils ont la voyage secret ils sont influenceurs t'as dit bon man on l'isola secret influenceur à vivre à bongo et ça secret parce que même hôtel ozola là au laxat au leb ça ta comboté mon laxat parce que na là un hôtel kingani et puis na mboka ba pa ya ba na sécurité to lobi que na là un hôtel tel au bangani il y a des poteaux et des poteaux t'as dit ba poto nanga o echa batu ba kiol pour mata business class il faut zo chance okuta na mama Oliva memayo asombeli o billet t'as dit ba biso na otanga tala ngana ko sarate kota tana kota na Bruxelles Airlines kota salara net ozo koso somba billet o chata ke Kinshasa New York luka business class koko sate yaka na capture au moins aller à pamba ya business class et peso ba 4000 so tu aller retour et commission ba 8000 ya wana ka fo maman livre pardon
frère maman mais Sarah, je avant to kota na makambo ya film oyo, avant to kota na makambo ya film, il y a Toto Sala Yakin makambo. Non, ça 20 ans. S'il vous plaît, yo kana no Sarah. Il y a une question qui se dit aujourd'hui Sarah, pourquoi tu s'attaques na et puis iPhone nanga ba tumsu bazana ba iPhone appelé yebi bango tezela tali azana kala iPhone taronga nazo pixa yo ngo Sarah okosimbisa batu kisi est-ce que yebi kenana réussi ya Apple nga kombo na ngia na kati ya Apple nde naza so na bina commander ata ba AirPod na nga na commander ngo direct na Apple na commander Apple yebinga bachelanga natanga en anglais screen natanga yeah bachelanga ngo na cha vidéo na ngoti na Apple eza yo bomba te na kenda i tourisme tango zo visa bolobani tourisme te siko tourisme ngo yo sani na kacha tourisme saide yani ka kenda i tourisme yango mais au mona mutu muso asimbi na iPhone 14 est-ce que Apple a yebi yo est-ce que ozo ka ba message à Apple et cotipé. Vous comprenez? T'as dit koza mutake toté. Moninga zui CP là. Voilà, na CP là na bozuna bino nyonso. Soyons prudents mes frères. Vous savez même hier na yeli susu ko comprendre que Bitumba ya Gomez ezaki ya maman Ursule. Maman Ursule sa page jusqu'au jour d'aujourd'hui bazo bunda. Est-ce tala baba bandeko nanga biso to kansake makamoto sala justement ezo suka awa poto yebiete r esuki awa mutu na mutu azu par na ye mais maman Ursule wana sa page eza na plus d'1 million d'abonnés. Justement pour ayaki na télévision alobi que non ngai r kaka batona ba beti na net na ba Google ba moni degré na za star bango moko penda balobi toza penda na mutu munene or maloba ya mama Ursule Pechanga wana ezokisa ki bandeko misusu s'il vous plaît ba kyoko luka comment ba koki ko nuire ndeko wana mwasi mama wana page na etilelo Bayebi page officielle de maman Ursule Pechanga, vous allez voir que page na ti les ana nous disponible té bazo bunda pour na ko récupérer yango. Tout ça c'est pourquoi to bomaye amona na lisusuté to yo kakaye lisusuté donc idée na ye ezalate information na ye moko ezalate. On appelle ça boulot jimoté mamabe. Vous allez gagner quoi mes frères et sœurs? Concurrence na biso ezala loyale. Ndeti donde tozabwe tozu kin makambo to tche wana to bandi ko décortiquer kin makambo to ye na chaîne ya maman dinana to moni que non bokila lokondo eza wana to bandi ko décortiquer bokila lokondo soki ba erreur eza ba mabe ezali to lobi yango to sali donc analyse. En aucun jour vous allez voir président Caleb venir t'as dit bino bosali analyse ya film nanga bo toucher na ba côté do négatif il fallait que bo toucher quand na ba côté do positif allez baba no créer bino ba problème non en aucun jour parce que Zali c'est sur le plan professionnel nous on vient juste pour apporter notre savoir un plus na biso po bandeko bazo sala wana so ba yoki ba améliorer aujourd'hui. Maman Ursule na maman Bellevie ils sont là bazo travailler maman Dinana et maman Bellevie également kuna so bomoni et sobena X kuna so bomoni ça na vie de loin c'est la culture congolaise c'est les Congolais c'est les Congos qui gagnent mais la mauvaise foi c'est-à-dire que prière eza ye a exista kali susute a exista kali susute to yo kaye li susute c'est comme ça ils ont cherché même à effacer Bellevie gloire à Dieu. Ils ont cherché, il y a qu'à effacer Ursule Pechanga, gloire à Dieu. Les lots baza au baza. Non. Limitons-nous sur le plan professionnel. Ça passe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes là pour Nanini, pour les Nigériens, pour montrer que si Ursule représentait quelque chose. Même les bons dieux vont vous frapper. Ezali makambo ya malamote. Totika ba habitude oyo bande konanga totika ko sala biloko o biso awa nde to bandi na biso ti to ko silisa to bando sala ba analyse na biso to ba tozoko potana nga awa na concert nanga na plateau justement pour nous pesa bino makambo ya malamu. Je suis très heureux de savoir que beaucoup ya ba maman na ba papa aujourd'hui ba comprendre conséquences ya motema mabe aujourd'hui même si vous arrivez
na toutes les personnes qui viennent à la télé pour insulter les gens au nom de Maman Sila. Ils sont incapables de faire la promotion de cette maman. Incapables, preuve. Il faut aller voir ces films. Le film est tant attendu, selon eux. Si je mettais la capture ici, Naoto ça la capture, si on a ça la peine à monitoring na siona na ba chaîne qui pas maman Dinana, maman Ursule, maman Nani le matin pour voir. Mais ego salo na mutema pasi na mawa. C'est ça. Retour à l'expéditeur. Le bon Dieu est juste. Regardez le film. Mais kende kotaka kana Belleville télévision beta kin makambo. Épisode o ezali na ba vu mukie eza o de utokota. Il y a si c'est na kanisi eza na 8 heures du temps, 8 heures ou bien 10 heures du temps. Eza na plus de 81 000 abonnés vues s'il vous plaît. Mais ce qui veut dire que les gens sont en train de consommer Belleville, même s'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas des insultes. Azana bateau yo ba finge la kaye batute, azana bateau yo ba kendaka kolobele la été, azana bateau yo mais les gens sont en train de consommer ces films. Épisode de Souka. Oza na ba abonné ya ba vu mukie, ba zer mukie, eza na 80 000, plus de 80 000 vues. Contrairement et pas de personnes vivant avec les insultes na ba vie na bango na minoko na bango. Allez vérifier, allez voir. Moi je dis allez voir. Il y a des épisodes où il s'allie 3, 4, 5 jours, mais donc ils ont 70 000 vues seulement, ils ont 60 000 seulement 3, 4 jours. Impossible et coquille kosalema et pas il y a maman Belleville télévision té. Pourquoi est-ce que Belleville se passe ici pour le bakenga na l'équipe batunionso? C'est le bon Dieu qui justifie basor nae. Nous vous aimons bino nyonso ba maman na biso ba papa na biso to linga bino mingi ba critique biso to salaka awa esunga ka bino ba critique biso to salaka awa ezalaka leçon pour na bande ko misusu. Kofinga ezaka arme ya ba faible. Ceux qui viennent ici pour insulter, ce sont des faibles. Ceux qui viennent ici pour na golobaso oh nini balo, ce sont des faibles. Au finish, vous faites quoi? Le résultat nango eza nini? Les associations de personnes vivant avec les insultes dans leur vie. Résultat eza nini? Est-ce que aujourd'hui tu vois ça la sondage il y a une semaine lokola makambo ngo donc etikalaka ya maman Belleville na maman Sila. Au sali sondage, il y a des chaînes wana lelo. Bo l'équipe est sous la télévision, bo ban ndi pe ko finga bat. Bo yo ka soni do boko tabanda. C'est-à-dire, vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites. Et nous là, le bon Dieu nous a fait grâce. Ici, nous faisons la promotion. Ici, nous faisons la promotion. Voilà pourquoi promotion otozo ko sala bilembo nango eza. Soke et pas maman di nana bilembo eza. Voilà. Maman Sarah, naza na question moko, eza na moko pe ya ba concert na biso. Je vais pas citer son nom. En tout cas, elle est parmi ba travailler mingi na mosala ya journalisme et na presse. Passage naie, sortie médiatique naie. Il y a beaucoup de personnes au babengi de part et d'autre. Il y a certaines personnes au bazo kende na musika pour dire mais ndenge nini bafinga kabatu awa ndeko na bino mwasi wana ayaka te ndenge nini maman Belleville azaka insulté président Elombe même maman Olive Lembe insulté batu ebele bazalaka insulté bayaka kobimate mais aujourd'hui elles sortent pour régler des comptes na bandeko misusu entre autres une façon de répondre Sarah Tola. Je pense que tu as eu le temps ya kolanda pour na ba respect ya bandeko misusu parce que comment so tangi kombo mutu ekomi que non au diminuer au toucher la personnalité na yo moko na pour na ebike tu contrôles le net. Quand tu as suivi cette émission, tu t'es dit quoi Sarah? Na lobi dangelo hôtel na lobi ga mission accomplie hein. Dès na la tipinda Tommy na nga boy na ti robe na nga Calvin Klein boy. Il y a pas match. Na ti montre na nga il y a ultra boy. A bracelet na nga a bague na nga moi cerceau na nga moi locks moi lunettes
y a pas match tadi. Rapport nini na question na tunio. Kasi réponse kende na lati na ngapinda boy. Est-ce que na ko ya ko lo bato ko sala analyse ya mutu. Oh yemo kwa eko s'exposer tayimoko. Mutu yemo kwa eko s'exposer ne balobara. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Nani a tunio. Oya ko sala biso bilan wana nyonso qui t'a demandé. Ni ne choqué yo, ni ne poussé oya au salle émission. Il faut louer oya ba non elo ni ne choqué ndeko aya au salle émission. Soko oza lâche, oza faible. Ozo comprendre. Okoka ko faire face contre batu. C'est-à-dire ngas ko ndenza bakelanga. So na ana belle vie, na ana belle vie. Soki naza na dinana, naza na dinana. Soki pe nazana peshanga jamais na yo loba na télévision oh nani oyo kasumbale sakutu aza ya nanga mais entre temps na chaîne nanga na tika ba fingai voilà style nga déjà bakolo ba chaîne et tout o ba finga nga bakolo ba chaîne wana bo rapi na problème nanga oh oui okotala na komona ngati mais na mafinga nga journaliste wana te kolo chaîne kaka nda na problème nanga journaliste te parce que ngane na kolo chaîne so nga na bi émission na bosali ba fingi belle vie ya na ngeleka te yo okotika yaya na yo bobota mine tata moko mama moko ba finga eleka na chaîne no toke musika te jamais soki belle vie za ya na yo soit disant tozui tolongoli na belle vie amuta maboki tozui ya na o propre nde na vandi bo ataku to solo la te na bi bon basale émission ba fingi kuna ba na vandi bena boeko na otap na nde bo sabola dadi tola soyons humains. Pourquoi vous avez lâche? Il faut assumer. Quand il y a la guerre, tout le monde doit assumer ses propos. Lobata, lozala clair, zala zwa bande na yo. Et alors ngana za clair au milieu du village et longwa. Na comment ngana partir ba kosekate au milieu du village. Olongwa nazaka nango suste. Bon non on a de longwa. So le poème e bimi na côté na ngaka fali. So na lingi na loba na côté le. Na longola au milieu yaya loke ba futa salaire ba au milieu du village te. So mukolo ba ko tchela biso au milieu du village salaire. Na rozonga lokwa pe na leka na ngana déontologie te botangela ngate que déontologie mais il faut respecter quand même le principe parce que musala aux salles les musala il y a règle il y a principe il y a règle na principe il y a le règle il y a le principe et puis ils en a éthique na leka ifacilité je suis désolé mon frère ok donc zala na courage wana nga na longwa na nga déjà au milieu du village nazara na nga à côté à partir ba faible mais au milieu du village ndé na sala asuste parce que congolais ebi au milieu du village té lelo na koza la to sali oni no ko l'acception libumwa pembe bo lelo na koza na putadi na lo ba bien tadi sala émission bien tadi jour mon yo lo baka t'as dit émission non les aki bien mais aux aki au pointé au critiquer mingi bah tu vas au finga moi t'es non regretté obimi mbala moge yé abe banagana bat tant bien écoute na zananga kana parti pris au milieu du village en tout cas ils étaient susté mais botika kozala balash zala clair soit aux anaye soit aux anayete très bien likambo ya oya oloba azaya nanga yaya batika ba finga ya na chaîne te so ba comment finga ya na chaîne c'est ka ya noté ya 12 na munoko yo benga ya me na chaîne inozo kotsa mafinga ba vandela ya matin ça n'a pas de sens moi je suis mon ngai so mutu ba yo finga mutu na chaîne nanga c'est ki ngamona autorisant ngamona tadi mutako sauter ezane lo monter le kana ba chaîne na biso sans consentement na biso bref année soto sala émission so ezane lo moto sepe na monter to lobani papa kata ngona montage donc nyonso ele kananga na média na réseaux sociaux eza accepté et pas mukolo chaîne ayeba ki ke muto azole konfinga belle vie et puis ayebi ke émission nani émission Sarah to la démarrer belle vie ay boko tsango bolu comme da titre bo tiale bo matisse na miniature
ce qu'on y a au sabato ça qu'il l'achetait que belle vie azaya nanga Oli analyse ni na satadi. Nga analyse on a ko salara ya ngwana. Voilà, mesdames et messieurs, Nakanisi, vous avez compris madame Sarah Makambo Alobi, mais je vais dire un truc pour te clôturer. Mes frères et sœurs, to respecta kaba limite nabiso, ba réserve nabiso, et vous avez quelque chose de bien. Et vous avez eloko ya malamu. Et vous avez eloko ya malamu. Batu misus auto zozo akalokola ba exemple. Vous avez la bêtise, vous utilisez bango lokola ba oh maman Olive à l'accès biso bolingo. Wapi bolingo. Donc vous utilisez bango lokola ba exemple té. Oh maman Olive à l'accès biso bolingo. Wapi ango tozo monate. Wapi ango. Donc en tout cas, on doit faire un effort. Ce qui oyebi ke Belvia za ya na yo, okoki jamais en aucun jour au fond la caméra na yo batu ba fingaye. Jamais. On se comprend. Bolingo ngo bobeta tolo ba l'accès biso bolingo. Tozo mona ngote. Bon prouver biso que yaza ya nanga, bon prouver biso que maman l'accepte ce bolingo, elle accepte ce unité. Bon prouver yango na miso batu. Vous comprenez? Tant que yango ezate, to benga ngoni l'acheter. 12 to benga ngoni 12 dièse hypocrisie. Heureusement que ba masque déjà c'est longwe. Ngana bisa que tout le monde est démasqué. On a mis identité. Oui, oui. Ce qu'on a restauré Belva qui ndo sani. Na ebite moi sur ceux qui a commerçante sur comme youtubeur il pas vu a la vidéo ya sila la chaîne na a commis pas na titre makambwe ande suka aluka visibilité ba produit na ye to aluka visibilité ki bo moto ya no YouTube comme no youtubeur o sai de akombo fungola ka chaîne no wana bandaka peka ba live o ba ke Coach Mouchkovitch pas commencer à analyse aki mana yela ba produit sans suite. On se comprend, bateau bayara na détermination te baebe lo ba luka na vite. Très bien. Donc pour nanga tout le monde est démasqué, voilà, on est à l'aise sans rancune, sans problème. Donc voilà. Et puis tout le monde est famille Libota. L'avenir nous donnera raison. Et tout le monde est famille Libota. Biso tout toi famille Libota. Biso tout sauf personne. Problème ko to za nango te. To zata na tadinde na za a na zata na problème makolo te. Na makolo soso te. Na za ata na problème na moto te. Josué na zata na problème makolo te. Et na mbasu te. Et na soso et a soso te et a mikiete. C'est gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Na zata na problème makolo te jusque là ni problème ma peau. 4 couleurs, non, exacté. Na zata na problème à porter, na ta na problème. Très bien, voilà. Na zata na problème à visa tende na za a. Na za na ngote. Oh, passeport à tadi ou meli. Oh, na zata na problème à passeport te. Oh, linette et boukani tadi. A commis avec le tadi na zata na problème à misouté. Nde na za na ta problème te. Très bien, voilà. Mesdames et messieurs, en tout cas, Boyende Tosukana émission avec maman Sarah Tola. Mais je veux signifier quelque chose. Nous recevons... C'est un problème, mon con. T'es là. Nabosana ki kotoka. Ah. Mes frères et sœurs... Non. On laisse tomber. On laisse tomber. Bisonio Sototoka. Ce sont Batou, Batu oyo bazali na ba argumenté nde ba kozongo sujet. Eza argumenté tadi. S'il vous plaît Sarah, eza na batu mususu atalo boya mona place ba no fingero. Kasi yango na lobby argument eza tetika to créer parce que biso nyonso totokaka preuve eza na bandeko misusu ba maman misusu ba papa misusu tina mituka na bango ezala komona aza na mwa ventilateur ya moki azotambola na yango aza na climatiseur na ndaku na ye aza na climatiseur na voiture na ye to cha ba climatiseur pona okangani. Bah ouais, non, voilà, eza faux débat, eza débat ya balabala de personnes oh, ils ont rien à prouver, voilà, yango bozo mona bongo. Mais je vais signifier quelque chose. Ici il y a des amis, il y a des personnes qui m'ont appelé pour me dire mais écoutez pona nini bokomi ko bomela mama si la cop ou bien pona nini bokomi ko bomela bandeko misusu cop o babakenda kado pa maman livre on eza place ba vivaka eza place baliaka ngai na Sarah tozo ko représenter et le côté et pas maman livre on représente rien
justement oyo biso toyaka na bien nana pekisa bango baza ba indépendante na âge na bango faut ba beaucoup là-bas. S'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Je ne suis pas là-bas. Oh. S'il vous plaît, laisse-moi. Tikangai na solola na bande konanga o balanda biso. Je suis na pesa ke odama loba. Ah, okangi maloba langa. Si na pesa ke odama loba. Bandeko tozalaka na bango balanda ka biso. Ba pesa biso considération. Maman, papa, nous ne sommes pas là pour détruire, mais biso toyaka awa justement pour expliquer aux gens. Omoni makambo oyo basalaka et pas maman wana. Makambo oyo basalaka et pas maman Belvi. Tikana silisa idée nanga s'il te plaît. Maman, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Maman s'il vous plaît, laisse-moi finir mes idées, s'il vous plaît. En tout cas, nous ne sommes pas là pour détruire la vie des autres. Ce que nous faisons, s'il vous plaît, Sarah, arrête un peu donc avec ça. Ce que nous faisons, c'est une façon, il y a Kolobake. Non. C'est ezali justification, mais c'est une façon il faut faire comprendre aux gens. Nous ne sommes pas mité mamabe. C'est-à-dire oyo bino bozo mona mabe lelo et ezoko salema mabe wana basala kango et pas ya batu nyonso. Mais biso a tozo ko finga mutu te to tuka mutu te to lobela mutu mabe te, mais nous prenons juste un exemple. Mais Sarah n'attend pas que maman Olive abenga ya kende, moi aussi donc également, mais soit abenga no kende. Mais aza maman mutute, papa mutute, azali maman. C'est que yo boka filé na monyama. Azali maman batu nyonso. S'il te plaît, yo boka filé. Nani, filé na monyama. C'est la maman de tout le monde. A kola à la muki boué à lobi. A kola la la muki alobi bino nyonso ba boyaka bokoya telelo na ke kozwa nanga batu moko na ngaba na njili non elle est libre mais to bomela bango copter mais c'est plutôt vous devez faire très attention le respect wana oyebi mbasu ezala do réciproque oyebi pese na mbasu na yuka kango oyebi malada njoko nous sommes les enfants de Dieu eza moi babilo kwana pembeni ya bana na nzambe et pour sana te mama tala bible loba eza na ba richesse mususu bazwaka te na sens nini ekomemelo liwa bible lobi mibatela nzamba sani abatela yo mama wana aza motema ya kosunga aza pe na motema ya koyede me nga lelo so abengisinga na okete oyebi na okete mpo ani na obatela mpo na nga na obatela vi na nga parce que nde toza boye nde na boye nadia na bakomba vi na nga na bakomba famille na nga tadi na ona longi te na bakisa sou combat maman Olive pona komo kende kinga kati donc c'est que il faut na koma vie na komika pembeni na losambo kabu or toza ba humain na la pe jour musu na bosani ko prier na kozwa pe kanda na kanda parce que wana to ya ba porte d'entrée ba bwa kelinga mba suizwinga moi te que vie na komi a danger yango na yebiso eza ba richesse mususu eza richesse mais na ba épine pozo ngo fo ba mine ba chewa na soko unyati place bien te au bombarder mama batu asungaka batu mais bato bazaka de ana ye et comment le cas circuit fermé ba lengi mutu muso abakisa maté soka ba yoki yo ata na sango ke maman Olive lukatadi tadi osambela wa na labor ba moni ba période wana nyonso yo faut que kuta na maman Olive za en état de gêne là be coucher libandi na se Nambe tout est na kusente na c'est-à-dire ozola la tolo na se prier sans cesse oh je t'aime na téléphone za asuste ata ya kokomatika kota pina na kati ya sainteté po ba yebi tadinda keboy so mama sepeli na makasi tadi abongi so mama sepeli na makasi tadi asombi bandako so mama sepeli na makasi tadi akepoto mama au voyager na tadi ba otikelo nzela te tadi ba otikelo espace te ba otikelo te fufu tika ta na bisio tika fufu libu mwana pla okomi abdo forcé luko papa Diego voilà ndeko na opesa conseil po
yo na yo ki ondimi okende mais nga na moi je le dis soit benga na okende. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est pas une façon ya ko bomela bande ko na biso cop eza cop na bango eza vie na bango. Souvenir na jour est-ce que bike Nicolo ba otala biso ekiri ekiri bitoyo ouais bazo tala biso makasi oui ba otala biso ndezala dia non okete non pe ba bengi ote viseur déjà bazo ko luka infraction de l'année ba kotso na liste à molili maman mono tete ngate kombolo tido baki au salaire no zana ko kombono baki nango au salitani na kombo na yesu ba okende nango tadi au salaire te faut pesa komboti falo lo batende zana bango balinga te ba yoka mutolo bako soki maman Oliva Banks balinga na bango te basala circuit fermé mawa bato akani na promte bato kutu yo ebi combien de fois Bellevue azala combattre to vandanga na yo mutu kisimbi na koka babimisa kuna babengani Bellevue ote yoka ngote to yoka ngo biso nyonso to yoka ngo kana est-ce que ba mutasala liste à Dubaï Sarah émission tozongi lisu kunat oyebaka to yoka ka net Bellevue azaya nanga ye mutasala liste biso to yoka ka ndenge batu nyonso et puis bango bazwa information wana wapi po bazalaka na kati ya bureau ya mama te tadi ko papa ne ale sika wana ndeko nanga koloba te ke so mama benga na ko kende tenga soki mama bengi na kende ba ça le côté nous avons Dieu maman nous avons Dieu nous avons Dieu yaya nous avons Dieu maman nous avons Dieu moi pour finir, je dis en tout cas, Tobomela, maman n'a pas copté, Tobomela Moutoumon copté, mais c'est plutôt Tozo Koloba été. Et que ça la malamu aujourd'hui, ceux qui respectent wana ekomi voilà. Muto azana posa remplacer. Nangane tingana kosa procédure monter Bomela Mutukop pour rien gagner. Na osala. Rien. Donc ce qu'on est tingana tinde boy. Na lobinga isoki maman Oliva Banks tingana enquêter ça na ngage kinga. Na enquêter ce qu'on a Bomela Mutukop de na lota ngo pété. Na lota ngo te tadi moni ba place o batu babundisa batu mingi pone sika wana ko riska penza te ngana na bana ngana ko bando riske te po ba kabela ngambongo mo ata za 10 000 ata za 20 000 ata za 30 ata za 50 000 mais écoutez bon mo inanga te écoutez bon mo inanga te donc bon mo inanga na batela ngo ka ndenge za boye parce que na uti na ndunda matembele na ndakwa mukie Naza vivre nanga mais naza qui on peut parce que je vivais avec mes enfants. Très bien. Donc nako sali kamo teka pona ki monta mo royate. Demain ou après demain na ba business tanga na sala montagne sous na simba na simba nanga. Mais o eza plus cher, eza vinanga. Ba insulte nyonso o Bellevue zo na réseaux sociaux, eza pour ani. Jalousie wana uti kunat. Est-ce que bien ngote? Est-ce que les bossos zo mona mafinga aller retour? Na ba comédie ozaro monango tant ka mama Oliva ya koti abendi ba o alingi a Monique e pose apembe nanga e pose apembe nanga et créer ba ennui on dirait il y a zora mbongo ebele tozoka témoignage à Barcelone yo ndima ke Barcelone azora ba enveloppe bongo jamais o comprendre ba yebi ke soko kotani na mama o mati o rozwa pena fond de démarrage ya vie allez ba sali bloc yango moni matin, midi, soir, bazako finga Bellevue, tilelo ba finga Bellevue. Et campagne na bango à l'époque, tant bazako finga Bellevue, ba finga maman Oliva Zaki, maman Oliva Baye. Ale mbaye parce que ba finga na kombo na. Ya sunga ba comédie belé mais ba finga ngaka na kombo a Bellevue. C'est que Bellevue zambu mama bela sani na chae. Mon panzi. Donc même spirituellement, ce qu'on réussit, yebara même physiquement. Tu seras combattu, mon frère. Ngana uyate. Na ko yakate. Na yakate. Tala moi si au Bellevue à sala mutu mabete. Mais est-ce que oui que va comme même ko combattre nanga kapo non soutenir. Oui. Ba combattre donc bazo utiliser ba moyen nion soka juste pour yo se décourager. Natika bango ba continuer mission na bango ya ko finga kai. Ya ko renier. La place monsieur César ya okota tête a dit maman batu aza bien. Et ça na ba place monsieur César au mona yemo patron ndaku aza gentil, aza bien mais ba travailleur au bana kacha ndaku wana.
ba opeso ata accepté biso omona yango même na ba bureau ba kondi omona oke omona mukondi mutabengi sio secrétaire a pamba aocha okali pa ebiki oke kuna oke ozwa abo ya peta mukonzi po ozwa enveloppe ngana za informé awa te ba ebisinga te nini te yenenga aboya omona sko deuxième secrétaire ayo signaler au maire ndenge za boyo so koti kuna ozwa mwa mukie do fo solo libéré biso tadi ata chef a ebi ba koti so ba tala ba bandosa ka bon oh non il y a un ministre qui est derrière il y a elle est venue en retard ya obandoko saka kuna il faut solo la mutu na ebisinga bisara tozonga tokolonga a butu solo la esalelo te ofpesi omona ba koti sio mais ozaki na rendez-vous oyo eza ni ya tata na ye ni ya mama na ye ni ya ye eza partout eza ka pona mama Olive c'est-à-dire eza partout même na misala mikie o monaka oyo eza partout domaine wana que mutu mwa moté amala masunga batu mais tout autour na ye circuit wana ba kota batu te oui mais na ebisa nzambe so batu belé bazaka na moté malrola tata po mais mukile bonga tata po moté maneza kandengani te wana azale leki ya mama Marie FAPK to leki penza ya mama Marie tata mwasi ya Jésus tata mwasi ya Jésus oui ti tadi est-ce que ba komba babenga tata po sans pays akana pays te kota ute yebana te to monemba mo tata wana tata mwasi te ya Yesu oh oso comprendre te na comprendre donc ozande konanga taka na 8 ans na peso conseil na média à part bitumba ya molili physique ba ko attaquer yo sévèrement tadi sévèrement tala kaka bateau bazaki na Belleville ba réussir non ko désactiver bango bakomi benemi à Belleville est-ce que o mona tadi nde ba yoki o wana table ronde yoki o voilà jouango tadi websinga sarato mona na oyate na oyate Soka maman abenginga à lobby mon fils tu es un garçon très poli et voilà oza mon ananga tu te bats dans la vie et puis voilà juste maman m'a félicité parce que c'est notre Sarah Batou balinga comme ça maman on a privé pour nanini. Non coming c'est ça le problème. Waka jour wana okana yoka hiba benga kiyo. O bloquer ngai. Po yo mikolo ezaka kasoka conseil ye bloquer te. Na ko bloquer na nte poko tinde la ngata mwambo kwa. Te tika. Ce comme ya bongo c'est que tika. Non mais ko zwa pété so boyi ko kende ko zwa pété. Oh. Kozwa pété eza lokolo mbongo nano boloko tite ale bobali déjà komi kabola déjà soki na zuto te to beta lisolo nango te te tika kaka mais to solo la e bongo so siko salami to yokanaka déjà te ba témoin nanga baza 4 personnes liboso nanga 4 sona ke mera chinga lar sara kozwani 50 francs te. Josué, tu vas m'accompagner le la technicien. Ou accompagner nga na zu plan na ye mama aza mama na biso nyonso. Te ozo chamuno makasi na bi ngape na za na kati. Te. Conseil nyonso pesi mama ekoti. Le conseil is coaching, is vending, is training, is plus. My conseil is good. Your conseil is good. I like it. I like it. Mais me, I don't know give you money. Why Tadi? Mama Olive call me, give me his money. Me I parting. I planning my car. My car. I parting. Is meeting is Vitesse. Mams is tell me I coming. I voy mams. Mams. God bless you. Yes. God bless you. You give me his money. I project is here. I develop. Yeah, mom. My money is me is here. I planning. I parting is here. Yes, I parting is here.
I don't know give you. Yes. I parting. Me I parting. I venting is my home. I sleeping. I raving. I praying. I spring. Me, I'm coming is no. I this Yebising is security is mba. Tola is not matting is here. Yes. Me, I not matting. I am forming is a security. My home. Papa Paul, Papa Ali, Papa Donna. Tola is coming is here. I not mounting is my maison. Yes. Me, I challenge you is Libaya. Libaya, I sorting is a deuxième porte de secours. I sorting, allez, I parting. Ah, t'as dit. Yes. Attends, bouté. T'es heureusement. Tes conseils nazi. T'es mais awa déjà ne to soli boye heureusement. En tout cas. T'as dit attends mon pied kaka. Bon. Non kanisayo. En tout cas, mes frères et sœurs, c'était une façon pour vous dire les émissions que nous faisons, c'est pas pour faire mal à qui que ce soit. Tozo we la nabiso le côté. Tozo lu kana biso pe. Koya kolongolela nga linetité. Olela na live. Non mais. Na lingité tadi. Non mais. On zela té. O mi moni netike o so mbongo o pesa ngate de a ene koti. Eni déjà koti. Talaka nga kutu non na zumbo wangote non na moni place okete na badi de a eni. Bongo bato ba na table ronde. Tadi zela na mzela. Zela. Et zela sous do table ronde et comme un triangle. Tadi yo tango zondima. Est-ce que okoya kolela biso na live te wana ozotoka na libandi ozolela babenganga Sara yebisa tadi akata live. You supporting easy my finger easy here. Bon, I supporting because my things is the arm is the faible. Olela kawan. No, I know playing is my things. I know playing is likukumeke zongi. Maya miswe ke zongi. Mutoki na libande ke zongi. Maman abenganga. Alobi, je suis en direct. Je suis le live. Tu plais pour quelle raison? Tu plais pourquoi? Et arrête avec Kata live na. Donc ce qui pour na boué na bimi na live na. Eh maman, je t'aime beaucoup ma maman. Je t'aime beaucoup. Wana kutolela ki. Tadi, omona acharnement au Belfie ozwa. Siko wala zwaka makamba osala Belfie siko ba osala ngoyo. Mais déjà Sarah, écoute trop. Yo bingai nga na kota ki na Facebook na boso na kuto donc ko betela yo. Te na betela ki ondeti. Quand ndeto ke ndoko luka ba photo ya ba miniature. Josué. Nazo luka photo ya miniature. Je suis allé tomber sur ma propre photo. Kami m'a miniature. Sarah, na ke kokuta na photo nanga donc en tout cas bato babandoki. Bazan mi temba mabe Sarah. Or batu moko baswa na photo nanga na ebité. Talaka bazui photo nanga. Bachi batu bafika. Bakoma nini? Botala tadi ngala pango yeyo. Allez boya wato finga. Dieu m'a-t-on parlé. Na sala erreur fallait na sala do capture. Na page wana. Tala na lobite na mega na kokota ba commentaire. Papa Diego. On finga ma. Na mituni oh. Donc si ko tinde bazo finga boye nga na yebi na ngate. Tinde na yebite modèle. Imaginez-vous que les gens qui sont capables ya côté les mabazo soit na photo à mutu. Te omoni babiloko tala omoni babiloko biso tozo ya kakoloba awa eza facilité. Nous voulons à ce que la communauté bande kona biso ebele ba changer. Ouais. Eza pona toko quoi musée galerie na biso wa to ça. Non, derrière ça vous devez retenir quelque chose. Sarah, Dieu m'attend parler na betela yo. Na mona photo na ngango na uta Chine je suis rentré chez ma mère kuna na beti t-shirt nanga pembe na lata pe bijoux hein. Déjà là c'était l'année 2015 ou 2016 na bijoux nanga pe ya moins cher na kingo na lati t-shirt nanga ya pembe na kangi selfie bana Chine ba escrocao te Sarah
bazuka ka photo wana. Donc ils ont cherché photo nini garçon na doit bima mabe, photo nini doit garçon na doit zaboye, photo sara bazofinga ngalobi nzambe na ngai. Donc bino boso na bino kaka na photo nanga. Donc voilà. Niveau force, donc ça veut dire que non fallait déjà si ayemba kiango ben insulte na réseaux sociaux nyonso bozo sala c'est pour le faible. Et puis à la fin de la journée ndenge tozala boy ba relation na biso ba maman même ba comment ko soutenir biso même ata na ba conseil ba yebsaka biso mwana ke ba batwana baza capable ya obimisolo même mwana lokuta même moi si ya lokuta même nyongo oyo donc même nyongo oyo donc ebité donc quoi lokuta omoni biso dans des toi boy nous sommes préparés en tout et pour tout. Voilà pourquoi ko tambola na biso na yebaka place ni nazo tia lokolo na nani o ngano tia lokolo. C'est pas pour léser les gens. Nous sommes une famille. Arrêtons avec ce genre de choses. Nous sommes une famille. Tolongolaka ba responsable mususu na ba bêtises. Tozwaka ba exemple na bangote pendant que biso to salaka mabe. OK? Donc pendant que tozo sala mabe nazwaka exemple ndeti ya maman X moko boy papa Y moko boy. Non, évitons ça mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Nzambe azana besoin na biso. Nous avons fait réaliser cette émission na bit moko ya ko informer bino mokolo alelo boye banini boko sala place ni boko chama kolo. Jésus-Christ revient bientôt. Voilà. Il s'appelle Josué. Merci.